ya pasi pe mawa ya mokili mawa te ya koyinda se ya koyinda ya kobeba se ya kobemba po na comédien na kombo ya Ada Ilunga. Na banda ye la plupart des gens ebele abato pe bayebi Ada Ilunga, ebele abato basepelaka na Ada Ilunga, ebele abato bandimelaka pe Ada na mosala oyo asalaka. Bandeko na nga makambo awa ye makambo ya pasi pe mawa, makambo penza ya mokili mawa te, makambo oyo esali penza nzoto malili. Moi personnellement tango na yokaki, en tout cas na yokaki nzoto penza malili ya kosakana te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika kande tolobaka na bino toujours et encore boyeyi malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel kande tokendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore keno à chaque fois que Inès NM officiel arobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabete la rabino toujours c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr ezalaka nango devoir na biso o tokoboya te pe tokotikala kowanga na te po toyebi ke eza parmi devoir na biso ya koyaka ko informer bino. Lelo oyo na yeli bino Ada Ilunga. Il y a de cela 2 ans passés, si je ne m'abuse pas, Ada Ilunga a kotaki na émission moko akendo sala émission pona kosenga batu basunga ye, mama na ye abande kobela tension ya makasi, alors mama na ye azaki besoin de traitement. Selon ba explication ya Ada Ilunga lobaki que na ndenge eza boye yende mwana moko o mama na bango abota. Donc il est le fils unique de sa mère. Alors que la fils unique azana mutu akusunga ye te, azana bandeko te, azaki na mbongo te, amema kutu mama na bango na plateau pona koya kosenga. Bato ebele finga Ada Ilunga balobi yo na ndenge ozali boye oza mutu ya kokotaka ba réseaux sociaux te oyaka kosenga. Et après un moment donné makambo wana yaki koleka tovandaki peut-être presque même 6 mois toyaki lisusu koyoka Ada Ilunga yaki koloba combien baliaka basi ya poto mbongo. Ada Ilunga alobaki yango penza boye na émission après 6 mois ya koya kosenga mbongo na réseaux sociaux. Alobi basi ebele ya poto balingaka bango, siko bango bakomaka kaka kosenga basi ya poto wana mbongo, kosenga basi ya poto mbongo. Yango kutu alobaki o azosenga bolimbisi pa ya Nzambe, Nzambe alimbisa ye po atiki baje wana. La famille. La plupart des gens se disaient toujours que non, Atiki Naye a changé comme Aye Kosenga Bolimbisi, comme à reconnaître que Oyabando Salizala qui m'a dit Aye Kosenga Bolimbisi. En tout cas, Batebele, Basepe la Kinjoka, quand est le Baka Njoka, Njoka la famille, Ada Ilunga, Atika la Neko changé te. Lelo toye kovanda ezana ba audio mosusu oyo Ada azo senga mwasi ya poto mbongo. Ada lobi azana ye na biloko kolia te, na ndako azaka na fufu ya masangu, mais biloko o tosombaka ba légumes ba Thomson ezate. Azo passé ba moment moko très difficile selon Ada lobi aza besoin na mbongo. Nde ko senga fi wana ya poto, nde fi wana poto lobi yo turo na kosambwisa yo. Pourquoi? Parce que osakanaka na ba fi ya poto ebele. Ya turo yo nazo panza yo makasi. C'est ainsi que aye ko panza ba audio ya Ada Ilunga ndenge azo senga ye. La famille tolanda nanu nga ya bino mama Inès NM officiel nazo zonga po na koya kokota na mozindo ya dossier oyo tolanda. Fute komo sila ngai do makile zo sila ngai miso komo koma pembe mtu akufi pe bo ndimi bitaka akufi. Aide-moi, aide-moi à quelque chose s'il te plaît. Merci, j'ai compris. Merci. Merci. Merci pour tout. Oui, même pendant il on a bien gratuit. J'ai compris. Et puis tu as cette facilité là, non?
nga nazana fufu, nazana masangu, nazana loso. Yesu tala matma boki ebele bana bango batu pamba yaya bati bango bondi nanga wana batu na ngai yo ba collègue na ngati abaza nini ana fufu yaya babongaka na kamera ebele wana yaya baza batu normal kaka lokwa ngana yo yaya nzambe na ngai ko passe là-bas baza batu normal bato maboki netika yo na ngai tokomisa bango nde ba extraordinaire bafi o moto alela ana fufu boyokaza na fufu est-ce que oki odi wana nga naza na fufu, naza na masangu, naza na loso. Masako nasombaki, naza na yango. Me biloko ya kolela yango ndenge ezalaka misuni kosomba soki ponoso nini eza te. Nakobengo na video omona naza na saki na ngai ya loso, saki ya simul, saki ya fufu. Me eloko ya kolela yango nde eza te. yango ndenge ezalaka misuni kosomba soki ponoso nini eza te. Nakobengo na video omona naza na saki na ngai ya loso, saki ya simul, saki ya fufu. Me eloko ya kolela yango nde eza te. C'est ce que je dis. Mais maman na mwana baza na provision te. Na uti ko expliquer bien na audio. Ce que vous avez la question nini? Adabota département songi ata na mwana abota aza mwana ada ilunga adabota ndeni na yebiti ko bota ndeni abomba nikile John abo na yebite c'est que na chapitre moko comment adabota ngana yebate c'est pas possible ça ana mo mobile abo eloko ya kolela yango nde eza te. C'est ce que je dis. Mais maman na mwana baza na provision te. Na uti ko expliquer bien na audio. Ce que vous avez la question nini? Na sengi pour la maman. Na ngapela diembela mukie pour na somba to bla olia. Nga diembela mukie. Fute como sila ngai do makile do sila ngai mi se como pembe mtu akufi pe bo ndimi bitaka akufi. Aide-moi. Aide-moi. À quelque chose, s'il te plaît. Merci, j'ai compris. Merci. Merci. Merci pour tout. Oui, même pendant il n'a pas grec. J'ai compris. Et puis tu as cette facilité là, non? Nga nazana fufu, nazana masangu, nazana loso. Yesu tala matma boki ebele bana bango batu pamba yaya bati bango bondi nanga wana batu na ngai yo ba collègue na ngati abaza nini ana fufu yaya babongaka na kamera ebele wana yaya baza batu normal kaka lokwa ngana yo yaya nzambe na ngai ko passe là-bas baza batu normal bato maboki netika yo na ngai tokomisa bango nde ba extraordinaire bafi o moto alela ana fufu boyokaza na fufu est-ce que oki odi wana nga naza na fufu, naza na masangu, naza na loso. Masako nasombaki, naza na yango. Me biloko ya kolela yango ndenge ezalaka misuni kosomba soki ponoso nini eza te. Nakobengo na video omona naza na saki na ngai ya loso, saki ya simul, saki ya fufu. Me eloko ya kolela yango nde eza te. yango ndenge ezalaka misuni kosomba soki ponoso nini eza te.
nakobi mona video mona naza na saki na ngai ya loso saki ya simul saki ya fufu mais eloko ya kolela yango nde eza te. C'est ce que je dis. Mais maman na mwana baza na provision te nauti koexplike oyo be na audio sikozotuna na question nini ada bota département songi ada zala na mwana abota aza mwana ada ilunga ada bota ndeni nayebi te kobota ndeni abomba nikile John abo nayebi te c'est que na chapitre moko comment ada bota nga nayeba te c'est pas possible ça ana mwa mobali abo eloko ya kolela yango nde eza te. C'est ce que je dis. Mais maman na mwana baza na provision te nauti koexplike oyo be na audio sikozotuna na question nini nasengi mpona bamama nanga mpe nadiembela moke mpona somba to bila olia akadiembela moke. Voilà, de retour la famille na bandi ebela bato biso nyonso touti kolanda awa ada makambo azoloba ada ndenge azosenga mwasi mbongo. Bon, la famille, quand on a lobaki na émission on a sala pona mama ya ada na lobaki yango ke kosenga eza mabete mabe eza soki muto ake koyiba wana nde ezalaka mabe mais soki muto aye kosenga cela ne veut pas dire que non muto oyo asali mabe. Muto soki aye kosenga cela veut dire que aza nango te yango ayaki kosenga. Na dossier ya mama ya ada bato ebele bafinga ada bato ebele la famille boyebi ke eza na biloko mosusu oyo toyebaka te toyebaka penza te bato ebele bamonaka kaka bato ya maboke baza na mbongo bato ya maboke bakotisaka mbongo bato ya maboke eza na bato ya maboke oui bien sûr oyo bakutana na bato ya malamu oyo basungaka bango boyebi neti napesa exemple neti ya basila aza na bamama Olive. Donc ye ndenge aza boye ata soki asali te mama Olive azali akopesa ye bambongo aza na bato na ye kande tokopesa exemple ya Bellevie doit travailler atravaillaka pour qu'azwa mbongo et au-delà de ça Bellevie kandi aza na mobali pe ya mbongo mobali ya Bellevie azalaka na mbongo ya makasi bato wana donc ata soki atravaille makasi ata soki atravaille te mobali na ye déjà azali. Et de l'autre côté, il y a aussi la famille Libota. Famille Libota peut ilinga ko soutenir. Mosusu Bellevie kandi yemo kwa boyaka. Alinga kana yete mosusu. Mais famille Libota bazalaka toujours wana ba pesa ye oyo ya zoluka o balinga kaye. Siko batuneti ba ada ilunga. Ada ilunga bien sûr aza na chaîne na ya YouTube, mais aza na ba fan combo ya ba fan na yete. Neti ba famille Libota, neti ba kok ba dynastie. Ye aza. Donc il faut à ça la film, il faut attendre que jouer ce qui a que jouer par Bellevie. Ayebi ke awa na film o ba ko futanga soki $200. Ce qui ba bengi na film mosusu ake ko jouer et pas na ye il faut kasi ba film talema. Na kilelo oyo YouTube eza lisusu YouTube neti o ezalaki akala te. Kilelo oyo komi YouTube muto ko sala ba view ebele mais mbongo eza ya malunga te. Otali vidéo boye vidéo ekotisi mwa soki 40 000 views mais vidéo wana epesi yo kaka $3 a pamba bato mosusu eza bongo sikoyo soki ye na chaîne na ye bambongo ezokota te bato oyo bazoya kojouer epai na ye il faut afutaka bango boyebisa ngai toboyi touti kolanda awa biso nyonso histoire ya comédienne oyo sénégalaise akufaki na dépression. Eza na bato bazoleka na bamoma moko très difficile mosusu bino bokotikala komona ngo te. C'est parce que vous voyez Ada Ilunga a toujours été fort. Ada Ilunga salaka toujours pour na olakisa que non tout va bien. Mosusu na vie na ye makambo ezotambola bien te. Toza banani to ya koseka Ada Ilunga. Toza banani soki réellement abande kosenga mbongo parce que azoleka ba moment moko très difficile. En tout cas na koloba Nzambe apesa ye kinya. Nzambe afongola ba porte. Mais soki eza kaka kosenga mbongo ka ndenge asalaki émission na ye ya koloba keno ye basi ya mbongo basi ya poto asengaka basi ya poto ba mbongo batindelaka ye mais alingaka na ye bango te pa poke kaka alia bango mbongo wana nde eza ba jeu ya mabe. Mais soki eza ke réellement azoleka ba moment difficile en tout cas na osenga na bandeko na biso ba comédien bo se soutenir
bokoki kondima te ke ndeko na bino azosouffrir abanda kokóma ntina niveau ya kosenga biloko ya kolia asenga mbongo mpo asomba biloko ya kolia na bato oyo baza libanda mboka. Ce n'est pas normal. Bo se soutenir ekozala toujours bien. Na kilelo oyo eloko kanga na oloba na bato ezake bozalaka keba ata ba audio botindelaka bato eza na bato mosusu yo kokanisa keno aza camarade aza copain aza copine nanga mais lobi kuna kozalaka ennemi na yo, surtout pona makambo oyo etali makambo ya kosenga. Makambo ya kosenga eza eloko moko ekitisaka ba valeur ya bato ebele bisenga oyo tozalaka keba. Monde ya lelo eza monde moko ya bato bazo se permettre na tout. Moto mosusu amonaka namonaka ka mama Étoiline bien bozo sololaka bozo sekaka yo kanisi ka keno aza abonné nanga. Moi je me rappelle eza na abonné moko na vanda ka boye abando luka moi eloko moko en tout cas na pesa ki ba directive nyonso na sunga penza ndeko wana ayeko benga nga jour mosusu. Je savais qu'elle était en train de m'enregistrer. Alobi nanga mama Inès nalingi nasalela yo eloko nasombela yo mwa eloko nasombela yo nini. Alobi mama kana musala oyo na kosunga oyo nasungi yo olingi osombela nga. Alobi aza na poto nalingi nasombela yo mwa eloko. Nalobi nga na koyebisa yo te eloko ya kosombela nga soki yo moko omoni ke osepeli na ndenge nasungi yo osepelaka mpe na baémission nasalaka yo moko kaka. Alobi bato mosusu me na minute oyo baponaka mpenza eloko ya cher mutu kutu azoyebisa nga bongo otali kutu yo moko lobi mutu akosombela bato baninga eloko ya cher nde ye yo eza ka pasi pe mawa. Tozalaka keba na monde lelo eza monde moko eza ya kobeba. Courage vraiment na Ada Ilunga, courage na yo na bandi que Nzambe alola akosunga yo mais conseil pe na kopesa yo Ada eza ke kandi ngo yaki kosenga pona mama na yo bato basopesa yo bambongo faire soigner mama na yo na musala déjà ozo sala Ada to batato kita oza mutu moko oyo akoya kolelaka na ba réseaux sociaux te to lobango ka vérité. Mais sur le plan spirituel na osenga na yo luka Nzambe luka penza Nzambe parce que na succès oyo yo Ada oza nango peut-être ceux qui ezalaki ata ba Ronel Kosi baya kosenga tolingaki tolobaki atalaka bazobunda ba Ronel wana totikala koyoka bango te totikala koyoka bango te. Ba Ronel wana bango wana kutu lelo oyo bakomi kofungola mwa ba business na bango ya mike bazotekaka bilamba. Donc soki omoni ke makambo ya théâtre oyo ezosimba tu as étudié oza na ba niveau d'études oza nango, ça sera important na côté na yo oluka kasi musala mosusu o sangisa. Vous savez comme moi ici qui vous parle, à part YouTube nazalaka pe na musala o nakendaka tongo nazongi pourquoi. C'est comme ça. Il y a de ce jour on a salaka bémission et mosusu na sala ngo na pourquoi tango na ozonga ndako pona kotia lobby. Eza na ba jour mosusu na musala air na nga ya repos soki matière ici ekoti nga wana na vandi na sisi kolia na sali mwa émission na lali na se reposer et puis après soki 1h30 na zongeli na nga musala ezalaka bongo. Alors dans la vie ezate ke non otinga makana eloko moko soki omoni ke eloko moko wana ezosimba lisusu te malamu kasi obakisa mosusu esunga yo na ba dépense esunga yo penza ekozala malamu mingi.